Ouais, Bandeko, bonjour. Na Bandeko, tout bazolanda biso. Merci mingi na Bandeko, tout bokoti. Vous avez belé bolanda biso na ba réseaux sociaux, surtout na ba YouTube. Nazo continuer toujours na ko senga na batutu o bazaka na ba chaîne na bango ya ba YouTube. Donc, ce qu'on a la possibilité, il y a récupérer image au tiango na YouTube na yo et qu'on a revendiqué parce que ba émission nanga ils a plus pour la sensibilisation pour réveiller le peuple. Donc naza ko autoriser mututu oyo naza la capacité à kozwa image oyo au tiango na Facebook na yo. Donc ils ont revendiqué na YouTube pardon, ils ont revendiqué pour moi c'est pour faire passer les messages partout. Aux Etibakala. Maman la Choco. Bonjour. Merci mingi bandeko tout oyo bozolanda biso Nzambe asalinga grâce na se retrouver liboso na bino lisusu lelo pona koya kolobela makambo mboka. En tout cas, merci mingi Mzee Willy Dor, merci en tout cas Joe Makengo, merci. En tout cas, ça va bien surtout ceux qui vont partager, ça va bien bandeko na ngai. Kotala c'est bien, mais par amour patriotique, et que c'est un peu beaucoup tiboye. Au partager, c'est simple. On a ngai po bato mosusu o bazaba ami na ngai te, bazaba ami na yo, ba partir na yo ba omona image yo déjà, ils ont faire passer, ils ont faire partie na combat na biso pour faire passer le message. Bandeko na ngai merci. Merci mingi na Bokecho Ayambo, docteur en droit, Bokecho premier, Bokecho Ayambo. Mes condoléances mingi na vie na biso vie di Bolombo. En tout cas, merci mingi John Makengo, merci. Mes condoléances na vie Edi Bolombo, a tu perdre les qui n'est propre. Non, donc Nzambe apesa ekimia ba o nyonso balingi ko benga vie Edi Bolombo, a tu perdre ndé ko na ependa propre. A tu ko tika biso. Merci mingi na bandeko to bozokota. Je pense que nous avons un message moi belé avant na kende musala. Na kozwa moi tamuke pona kosula na bino. Merci mingi na Vieux Vincent Kambale, beau-frère propre, Tosta Sekeli Boulou, merci mingi na Maman Naïli qui a zone 51, sans oublier la beauté suprême CNN. Merci mingi bandeko tout oyo boza kolanda rabiso bisika nyoso oyo ozali et surtout la grande dame Eunice Banze. Eunice Banze est donc une grande dame à la forme tout, intellectuelle, commerciale, tout. Donc ça veut dire que c'est une dame que nous respectons beaucoup en tout cas. Merci mingi Eunice Banze. Donc pour na oyo balinga kakosala ba transfert ozana la as à Lost ozana Dendermonde Denderoe ozana na LED. Attends, on va n'importe quoi pour de toute façon à comméla kinga po Eunice Banze ya saka nakate logo nyoso à comméla tangaka ozana bon awa donc ozana LED ozana AS ozana Afrigame Eper Mer ozana Denderoe Dendermonde Gan Atle Atel. Donc ça veut dire bandeko oyo nyoso boza besoin ko sala transfert na bino ya mbongo to za na esprit ya nationalisme ya kolinga eloko ndeko na biso asali. Eunice Banze oyo aza kosala musala na ye aza koteka tout. Donc oyo nyonso bateka ça veut dire eza magasin oyo eza na qualité confirmée par administration américaine pardon belge. Donc na niveau moko ya ba colorite parce que pas na ye eza penza na donc climat biloko tout eza respecté. Donc jusqu'à ce que va pesier oyo ezali mérite lokola ga ba colorite ba delez ba nini, ça veut dire eza na qualité ya ba produit oyo bazo respecter ba norme. Eza la mbisi, eza la soso, eza ni tout eza respecté et contrôlé par les inspecteurs oyo ba pesier même autorisation ya côté kana qualité comme ba delez. Donc ce que zo kende pa na ye ozo somba biloko ya qualité oyo eza contrôlé par les inspecteurs ya santé oyo sali que
magasin na eza respecté en tout cas pour na ba nyonso balinga kosomba biloko eza na qualité ya bien eza ba date ya bien pour biloko na tout eza contrôlé vraiment eza na Gessin Strat 53 donc na code 9300 on eza na as pardon eza na lost je m'excuse eza na alost donc ce que na alost obetika code 9300 et ça la bien bandeko na ngai pour na kokende ko contribuer na musala ndeko na biso pour akoka ko avancer avancement na yeko sala fierté na biso tout ba ça pe ba carte ya ba recharge ya ba téléphone donc soko lingi o sala recharge ya téléphone donc Lika Mobile Vecton après Proximus Orange Base et Jim donc ba nyonso lingi ba sala ba recharge donc eza nango wana ba carte donc asa un peu na ba domaine tout oyo ya commerce. Maman déboulonnée, maman Claudia, nzamba pambola yo mikolo na moni vraiment onyo so alingi pe kolanda ba émission oyo na rediffusion boké pa maman déboulonnée na chaîne ya YouTube azwaka yango bandeko tout obozwaka ba émission nzambe apambola bino mais na ningi na kota sikona ba émission oyo na préparaki pona koyebisa bino ke bandeko biso toza toujours na actualité et makambo to ya koyebisa bino je pense que ezali mingi oyo ekokisa makana oyo peut-être batu musu bayeba kité biso to ya ko révéler bino yango la fois passée na ote ko yebisa bino awa par rapport ya makambo oyo ya po bakoloba ke mikolo komika ba pasteur oui na koya kolobela bino makambo ba pasteur ekozala makambo ya politique ekozala parce que politique ba nini to yeko comprendre que ba pasteur baza ko faire partie na ministère ya distraction na kati ya mboka wana na ko démontrer bino bokomona ke baza pe na part na bango ya mbongo o bazwaka de plus en plus makambo to bande ko dénoncer encore des années et des années le komi kolobama clairement et ko sala bien ceux qui bo partager bande ko nangai et ko sala bien émission awa na lingi na lobelana no bande ko oyo ya Katanga parce que na moni kuna na Katanga distraction ezana bato mosusu makambo biso toza ko vivre bango ba mona danger na ngote ndio bande ko ngai obozana Katanga si une génération oya ba génération oya 1997 au bobotami après en arrivé à ba M23 na ba ADF Nalu na ba RCD Goma ça veut dire ADF AFDEL makambo bino bozo lukaka bande ko na biso ya ba Taliban makambo bino bozo ko luka oyebi gravité na ngote. Ce n'est pas dire que ceux qui vont immigrer na ba province ya batu bokomi komona ke bokomi ebele koleka ba autochtone bandeko mutu moko te aganyaka bitumba na mboka bato azati jamais même ba américain bakena ba Afghanistan bakokate biloko nazo mona na internet o nazo mona entre bato ya Katumbi na batu ya Félix bozo mona gravité na ngote bino bokanisi bo sala ba pièce ya ba théâtre bokanisi ke bozo sala ba actualité ba vie ya ba YouTube bandeko danger o bozo kende nango gravité nango bino moko nde bokofuta biso to na biso na poto politique o bino bozo kende nango bokomo kanisa ke bokomi na monopole na mboka wana gravité nango bandeko na ngai mukolo ezali bokoya komona ke boza ko tia musapi na moto basakana kana violence te violence soki ebandi eba na date mais mukolo sikaka date expiration nango eba na kate pona so ko mona penza bandi ko na biso ba Taliban boza na posa ya violence na ndenga blague te boza na posa ya bitumba vraiment na bandi ndenga blague te mais boyebi bitumba te boyebi bitumba te tolanda ba élection o bango baza ko préparer les biso bota la gravité ya eloko eza ko se préparer toujours ba Taliban na batakatumbi tolanda bomona biso tozana po boyolo bake bino bozana incitation à la haine non biso tozana to mona ka danger biloko bino bozomi mona lelo boza ba prêtre bandi babisa ba Taliban na mboka na to mona ba Zingzong ba roi de bête ba son Kongolo Mobutu ba maître Madova ba kenda na mboka wana
programme pasteur Moïse Banza en tout cas Moïse na pesi ombote na Lubumbashi fashiku mlamke batota mu Lubumbashi bandu kwanga mu Lubumbashi mina mlamke je pense message ni wanafanya hapa iko ya mwe batota mu Lubumbashi batota mu Katanga okwe Kasaye okwe Kivusieni il faut on ekala mu Katanga tu es déjà un Katangais faut qu'on respecte ba Katangais faut les respecter fashion Afrique i message ni on appelé quand kwanga mu Katanga je pense pasteur Moïse Banza wana il y a un message moi, très dangereux. Il y a un comportement qui est parti politique. Et surtout les talibans. Tandis qu'on a une image. Et comme on a le théâtre, mais ça quoi annoncer mboula. Et c'est banda lokola moi molili moko boye. Mais tango ya ko beta ko yeba te quantité ya mboula ko beta mayeba na bate. Botala bandeko eloko bazo luka. Donc toujours la question est que tout d'abord opposant au lieu de la opposition. To lingi ko mona Moïse elonga Moïse Katumbi ata bisika moko te. Na mbeli na lobokwa. Machipishe za IDPS ou rien. Lubumbashi Mobimba. Lubumbashi Mobimba. Toujours lancé campagne contre Moïse Katumbi. Ah, Kobanda lelo. Place bomone elongia Moïse Katumbi. Boboma. Mutu nyonso bokomona. Bande ko bozo yoka. Bande ko bataliban. Bande ko bo partager ko bokota. Bozo ka langage. Mutu nyonso obo komona na elongia Moïse Katumbi. Na mbeli na lobokwa. Mbeli wana ezomona lokola ba otobola nini affiche. C'est le début à Bambeli. C'est le début à Bambeli. Message na bango. Mutu nyonso oya kolata ilamba ya Moïse Katumbi. Baboma ye. Babeta ye. Wana Kasayen comme un Congolais na kati ya Congo aza na droit mais na province oyo ya batu. Oyoka. So ali tozali ba opposant avant yo. Tala. Wana bandeko na biso ya Kasai. Bandeko na biso ya Kasai. Bandeko biloko basa ko provoquer. Po boya ko lobake bokecho na iso basala ka incitation à la haine tribale non. Bandeko biloko tozo kebisa bino. Bandeko na biso ba taliban. Biloko o boza ko banda ya violence, boza na monopole ya violence te. Violence pesa na ba surprise nango oyo satandaki nango te. Awa bino bokomi ko lancer message et pas alien na bino oyo ya union sacrée. Ke oya komona affiche na mbeli. Oyebi tango bosimbi mbeli wana. Boza ko pia bato posa bato tu baza ba mbeli pour se défendre. Bande ko na biso ba taliban eloko bozo sala. Action tout o ezalaka. Na quelque chose na instrument tout na maboko esuka kamabe. Bande ko bolimbisa eza bato ba obenga pona mambongo tellement na ndo kata na mona zozonga kaka. Bandeko o ya ba taliban violence o bino bokomi ko projeter et comme lokola option ou bien comme lokola qualité ya ko défendre pouvoir na bino et loko to yebisa bino kaka ke bozana monopole à violence te biloko bozo sala et ko coûter bino cher biloko bozo lobela makambo bosimba bambeli soki momone elongia Moïse Katumbi boboma oya kolata affiche ya Katumbi babeta e bandeko na ngai ya Kasai tozo yebisa bino mboka wana jour ko pété. Je pense que beaucoup de gens ont même contrôle à contrôler. Violence, au bino moko bozo lobela. Tozo wibisa botika. Botika makambo soki bozan la pouvoir, bo défendre le pouvoir na bino par ba bilan, bo défendre bilan na bino eza positif. Oyo, beaucoup qui ko empêcher mutu a manifester na occupation na bino comme alobi aza opposant, bino bon empêcher po bolobake bino bosaka ba opposant kala.
Bozaka ba opposant kala lelo beaucoup na pouvoir et occupation. Mais qu'est-ce qui empêche que yé lobby yé muto katumbi pa okoma na président lobby na occupation akome pe bino bosuka wapi. Violence tout ça ko kebisa bino bandi ko na biso ba taliban. Bon comme pe la kate bango pe ba côté katumbi pe bango pe ba lobby awa muto bangisa muto azate biso pe nyonso bana 1900. Et loba vient na biso mongolo. Vient na biso mongolo loba muto bangisa moninga azate biso bana 1900. Allez. Bato ya katumbi pe na tour na bango botala. Na zobisa kilo violence o boza ko projeter ngo liboso bande na ngai. Boza na difficulté à empêcher yango tango ekopela. Moto ezaka na débit mais fin nango e bana rate. Tolanda. Bato katumbi pe bango wana. Donc biso bato ba jeune ya katange to confirmer bitumba o bobandi. Bibolo nga bokendo sala mboka na bino. Okendo sala mboka na bino na Kasai. Gero bobandi na biso bakatange. Tokozwa bino tokoboma bino bozo yoka bande ko na ngai. Babi mbala suka to mona drapeau oyo donc to koma ko boma bino bata IDPS bozo mona biloko oyo bozo mona ba membre ya union sacrée bango na bango bandeko bozo mona danger place ezokende je tukai sali bozo mona danger place ezokende ya ba comportement ya boy bandeko ezo mona muke alimete za muke. Mais etumba kazamba na ndenge moko ifoka ba pompier pe ba kokite et pourtant tête yango za muke boy ya iloko pelisa moto oyo eza tête ya muke ya ba déclaration ya batoyo mais ekoki ko pelisa moto mandiko na ngai ekomi ko compter nombre de morts comportement ya bandeko ba membre ya union sacrée Katumbi na Félix ba membre ya union sacrée botala projet ya politique ba meli biso na mboka wana. Bamboka bato mususu eza ko développer. Bamboka bato mususu ba parti politique eza ko débattre débat des idées, ya développement bamboka, ba membre ba parti bazo ba ko défendre bilan ba leader na bango mais tala oyo eza ko leka na Congo bandeko na ngai. Tala elo après o komona ndenge ba telemi wana, ba leader na bango nde batindi basala ba comportement wana. Ba leader na bango. Bandeko na biso o bobotami après 1992. Pour biso to amikuli j'ai tout kaya yebi na mukolo. Biso bela to ba kimbungu ba makako bena ma soki ya pembota. To mona bitumba ya baluba na bakasaya wana. Bilutumba baluba na bakasaya biso to vivre yango. Écoutez pe biso chere bebisa memba ba classe na biso. Ndeko yo oyo zo kanisa ki oza yankelelo. Ozo simba bambeli. Pona ko kebisa ba membre ya parti mususu te. Avant yo na petolo lisolo na Katanga. Eza na parti ba ndo benga o Iferi. Na IDPS. Au moins comportement et salima déjà en 1991-92. Entre les Katangais et les Kasaya. Ba Katangais bazaki ba pour Iferi o ezaki na président nango c'était Nguza Carnibol. Je pense à John Aizaki dans Kyungwa commence. IDPS ezaka IDPS ya tatuka tantu nani kantu kubianza. Oyo batumbaki yao. Bitumba bimaki bandeko na ngai. Même communauté internationale akokaki yango te. Batu bakenda na ba train na ba wagon polele batu azo kufa na dysenterie na nzela. Likolo ya ba comportement oyo bino boza ko luka bandeko na biso ya ba parti politique ya IDPS na parti ya Katumbi. Ça va vous coûter cher. Ba boko bomana ekozalaki ezo impossible ya ko empêcher bitumba na bino. Po ekozo ampleur moko po ba eno o ekomi na kati ya mboka wana par rapport ya ba comportement ya bino bandeko na biso ba kasayen. Ezaka ekozalaka na Katanga te. Boye ba question ke déclencher na Katanga. Bokozala ba problème na ba province tout. Dites amen bandeko na Kasai. Soki lelo
Ndenge nazo kabino parce que ngana otinda mutu te ça désordre ou bien abunda. Mais naza ko pesa ndi analyse na ngai. Soki lelo ndenge bino moko boza déjà ko projeter na violence. Ya kolobaki mutu alata image ya Katumbi te. Mutu alata nini image ya Félix te. Soki déclencher lelo. Boye bake ko déclencher na ba province et tout. Bandi ko la biso Kasai bokozala bino nde bokima. Parce que bino nde boza na pouvoir, bozo se comporter mabe, batutu bakomo ganga na kombo na bino. Soki est déclenché na Katanga, boye bake ekozwa Kinshasa, ekozwa nini Est, bako benga na bino partout. Tolobi kaka ke botika ba comportement oyo ya kokanisa ke bona violence, boza na monopole ya ko intimider batu, muto alobate, muto aganga te parce que boza na présidence, boza déjà na présidence oyo etika na 300 je pense 375 jours, je ne sais pas. Bon défendre bilan leader na bino, pas na bambeli. Pas na bambeli. Mbeli ezana moninga na ngote. Mbeli ezana professionnel te. Mbeli na yo moko risque yo boma yo. Bande ko botika ba biloko bo bandi ko lakisa batu. Violence ya bambeli. Bande ko botika tozo répéter yango. Soki bokanisi ke po boza ba membre ya parti politique mais tango ko ye ko zwana ba innocent pour rien. Na banzalo bato asi bakoma nango na bakanda bato nango boko kwa ko gérer yango te bato IDPS boko kate soki bokanisi ke boke ko fanda soki na machipicha kuna bokanisi ke bino boza majoritaire kuna non les Katanga restent toujours pour les Katangais. C'est pour tous les Congolais. Mais les autochtones sont des Katangais. Ceux qui sont commis majoritaire dans la commune, dans le quartier, Bokeba danger zali makasi na désordre bino bozo créer au lobby bokozana na difficulté ya ko résoudre problème wana. Distraction mosusu naza komona noko chura mboma. Po otu ko betela na masolo awa na ningina na ko lakisa bato. Distraction mosusu naza komona awa na ba media kuna o ya famille Kabila. Famille Kabila tokomi komona o batu musu bakomi kobima bakekola kokolukela biso o botala famille ya Tshisekedi dani famille ya Kabila papa yango oyo. Benga na kopesa réponse na ngai taki un démocrate fils du pays des souches nga ils a des pères et des mères des souches nga penda na centre pas de frontières na pays mon côté. Bolanda bandeko na ngai ba guignol ya boy ba flatter ya boy après nga na koloba par rapport à image oyo Bolanda. Voilà vous les énergumènes, je suis avec la grande sœur, la fille de Mouzé, Jetou Kami, la grande sœur de Raïs, dans leur parcelle. Allez dire à ces gens-là qu'il est rwandais, sa grande sœur est là. Leur grande sœur, la deuxième, après Dajan, c'est Dajetou. Alors, je vous mets au défi, puisque vous avez toujours dit qu'il est rwandais. Bandeko, mutoyo, et ça le coup la mutoazo tinda obeta lisolo Israël, koleka ba Israélien ba momoko. Mutoyo flatero. Akeko luka soi-disant mwana ya Mzee Kabila ya libosoki ya libosusu kiani aya ko présenter bato mwana ya Mzee Kabila o azandeko ya Félix ya Kanambi ça veut dire Tshisekedi enani Kabila bandeko comment bato ya boye après il s'est dit qu'il est intellectuel hein? Qu'est-ce qu'il y a à voir na makambo mboka bokende ko bimisa mama oyo yena Kabila na nomela ta très moko ezate physiquement ezate wana ezala no problème na bango. Est-ce que na moment oyo malgré oyo nyoso peuple aza ko vivre oyo nini Mzee Kabila atikela biso oyo Mzee Kabila atikela biso comme héritage ya présence ya Rwandais na moto mboka
Vous continuez toujours à présenter famille Oyo. Ce qui bino bozo kanisake, comme Mouze Kabila, ngai pona nga Mouze Kabila za marquité. Conséquence autoza nango lelo, ezali Mouze Kabila. Tant que vous avez dit que maman munene boya mukolo boy. Oya ko présenter biso poto sa nini. Ça veut dire et comme le kola Mouze Kabila azana niveau à Martin Luther King, ba Mandela, ba tonini mususu otokolo baba, bato basala batika ba marque. Mais Mouze Kabila pona nga c'est un traître. Mobutu ayebisa kike bato ye na bango oyo. Bako balukela yo. Mouze Kabila ayeba ki teke Mobutu azaki ndeko na ye. Mouze Kabila ayeba ki batutite. Ayeba ki bango bien. Mais il avait accepté comme Félix. Ce qu'on a ningi na tout na bande ko ngai po na yebi ke batebele bolobake oh Mouze Kabila azaki fils de pays. OK, ça va. Félix na Mouze Kabila, quelle est la différence entre Mouze Kabila et Félix? Question ça c'est ngwana. Boy pe sangai, différence ça entre Félix na Mouze Kabila. Mouze Kabila Zaki n'est Jean-Baptiste qui a annoncé l'arrivée de Messie. Jean-Baptiste parlait de Jésus. C'est comme Mouze Kabila. Ayaki pour alobi la occupation, ou ekotia alobi président Moussou sur occupation Félix. Yé moutakende kuzona ba Rwandais, a signé na bango na ba accord. Ali a komi alingia ba lukela bango e komi ninge komi. Tiko na kotuna po tia na lukande kwana parce qu'il faut toujours mutu Moussou na ebite so na bomona ye. Na ebite so na bomona ye bande ko na ngai. Po na yoka ki awa o Mouze Kabila akufaki pour na Congo. Non, 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 non. Là, je ne crois pas à ça. Non. Mouze Kabila a koufi, liwa ya un traître. A traître qui m'a belé na ye, ba bomi ye. So ki bino kondima, bozo ka Mouze Kabila ndenge bozo zwa, nga en tout cas na zwa bongo te. Comprendre bande ko na ngai. Na zwa e bongo te. Aïe 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 aïe, ngande e mo na sala ba biloko ma émission mususu. Omoni bande ko na ngai. Mouze Kabila po na ngai aza héroté. Mouze Kabila c'est un traître. Amemela biso ngambo atiki soki lelo biso amosu tokomi ba combattant. Mouze Kabila moto amemela biso bango. Image yango na moni yango te. Na image na ngenda la kisabino, eza image ya oyo moto abima pe aloba ki aza mwana ya Mouze Kabila Etienne Tshisekedi. Etienne Kabila. Die oyo moto azoke ndosala campagne ya ko démontrer ko la kisabiso famille ya Tshisekedi ya nini ya Kabila ke famille ya Kabila yango oyo mwana na ya liboso yewe. Mais tango bango moko bakolo famille ndenge ba mi bengaka bakolo famille ça veut dire Etienne Kabila azolo bate Kabila Félix ni kanambe azande ko na biso te. Mais yo zana o voisin ozana o mopaya mais olingi oya ko confirmer na famille ya batu que oyo asa mwana ya famille oyo mais bango moko bakolo famille baza ko budeye. Famille ya Mouze Kabila eza famille ya désordre. Mouze atikeli biso désordre. Lobi Félix kaba désordre bozo mona. Lobi bokomona bana ya Félix ya Rwandais ba kobima. Lobi bomona bana ya Félix ya Rwandais ba kobima. Mouze atikeli biso désordre tala. Tozo ba mwana ya liboso te nani ya mibale nani bana ngo ba tete kokani te. Ozo mona kaka ki oyo aza mwana ya Mouze Kabila te. Donc moyo oyo ba mwana Mouze ezate pati na ba kabina ba Félix na ba nini nyoso ba ekokota na kati ba kanambe. Mais les lots au monde qui bolingi bo banda ozongi sa kombo Mouze Kabila c'est comme une marque. Et peut-être vice versa sur kombo mo Sony eza lokola lelo kombo Tshisekedi. Eza kombo Sony. Eza kombo Sony na mboka wana. Oh mwana ya Mouze Kabila oyo ya liboso. Mais baza bato ko boma. Bangonde basali ke papa na bango atikeli. D'ailleurs il faut ba bombana. Il faut pas bombana lelo to komi ba combattant eza po Mouze Kabila kende ko zo ba engagement amemela biso ba Rwandais. Oko yo ebisanga lelo soko lelo bundaka. Soki Mouze Kabila kende kondima biloko wana te. C'est vrai balinga ba utiliser mutu mususu. To linga to bunda contre mutu wana. Hein? Mouze Kabila c'est exemple mabe. Tiango na zoto na mino question. Quelle est la différence entre Mouze Kabila et Félix? Boye bisanga différence c'est quoi? Bango to bakende ko signer ba accord na ba tuti. Bango to ba accord moko ya kopesa ndambo ya mabele.
Tu connais le mot que Mosé Kabila ça. Azan, comment on appelle ça? Héros? Ou Mosé Kabila compliqué par américain? Non, 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 non. Conséquence est là. Yé moutakine ko kondi ma n'importe quoi. Et ça le loso qui Félix a longwe. Lobi bo banda robake. Félix a saki héros au moni un certain moment à télé mais qui Kagame. Non, 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 c'est un traître. C'est un traître. Donc, il n'y a pas la différence entre Mosé Kabila et Félix. La différence c'est que eza ba étape na ba année de keseni. Mais l'affaire est là, le dossier est là. Objectif il faut avoir une partie à ma belle au Mosé Kabila accordé qui bango peut pas quoi Félix peut pas accorder. Donc le problème c'est le problème des étapes. Bah période. Mais ce sont des mêmes comportements au biso lelo toujours télé melango au lo biso qui Mosé tant on appelle phénomène combattant ça agité. Attends mon Mosé à côté mais asuka à côté mais Rwandais. Mais conséquence c'est ça que le peuple meurt. Bah toi zo kufa. Ya encore na ya tikaki. Donc pour ngai na voyisa bandeko oyo baza ko linga ko matisa biso kombo ya Mosé Kabila comme lokola marque au mwana na ya liboso mwana mibale. On s'en fout na mwana Mosé ya Kabila na ya suka na ya koko na on s'en fout. On s'en fout. So ki boli bo traiter makambo mwana na ya liboso ya mibale barwa. Bo kende o traiter on na mapango na bino. Boya kochira biso na média parce qu'on s'en fout avec nini ma famille à Mosé Kabila. O Mosé Kabila ninga na landi Etienne Kabila o Mosé Kabila akufa pona Congo. Non. Non, Mosé Kabila akufa pona Congo te. Akufa pona traitisme na ye atraisa ki mabele bato ya ki na bango babomi ye. Akufa pona peuple congolais te. Muto akufa pona Afrique. Peut-être ça va vous choquer. Mobutu akufa pona Afrique. Hein? Avec discours en 1974 entre un frère et un ami, entre Israël et les Arabes. Mobutu a une position claire. Les Juifs sont côté les mêliers à la chakate. Bango ne diriger le monde. Mobutu a fait l'Angola paix. Mobutu a bunda pour la libération Angola, l'indépendance Angola. Mobutu a bunda pour la libération Mandela. Tout ça écouta qui Mobutu. Écouta Mobutu. Discours en 1974. Oya beta donc à boya ba jif. Bino quand c'est qui est là bongo. Moi je pense que c'est le début ya mort ya Mobutu. Parce que le boya ko beta biso ba masola Mosé Kabila. Ngai pona nga la réponse est que Mosé Kabila a koufi liwa ya tout un traître. Traître ni so akufa ka bongo. Oui. Traître tout akufaka bongo. Mobutu abundere ba to ebele ba ba tulokola ba manini oyo ba nini Guinée ya nini ya Obiangema. Mobutu afuta ba gouvernement na ba soda na ye. Mobutu s'est battu pour la Mobutu azali na mabe na ye. Mais Mobutu s'est donné pour l'Afrique. Bande ko na biso Angola na pesi bino mbote. Ba bénéficier na poids ya Mobutu pour l'indépendance malgré na suka nango et ko sala ki entre ba frère ba ko Mobunda zo position sa vimbi mais na indépendance ya Mobutu ya Angola Mobutu a tiaki poids na ye pour Angola. Mobutu a tiaki poids pour l'indépendance ya Zimbabwe parce qu'à ce temps-là Mobutu a n'importe qui te na Afrique. Mobutu a kufi liwa ya ba Congolais te. Mobutu a kufi liwa ya ba Africain. Quand il passait aux États-Unis, il parlait de l'Afrique. Histoire non. Mosé Kabila est mort, certes, oui. Akufaki, oui, Babomaki. Est-ce que Babomaki pour le peuple congolais? Non. Akufaki pour le traitisme à Traïsaki. Yango toza ko bisa Félix. Traître et tout. Ils ont deux choses. Ils ont liwa ou biokimi. D'ailleurs, trois. Ou biokangio. Ils ont parmi eux, ils ont salaire, ils ont traître. Liwa ou biokangio biokimi. Ils ont parmi le salaire, ils ont traître. Lobi kuna bakoya ko ibisa biso soki Félix alongwe wana komi o Félix a fait la pona Congo monde abande lobela Kagame. Non! C'est un traître.
Parce que Mouze atika une partie à makambo na ye, o tozo bunda nango lelo, Félix peut tango azo longwa, azo tike la biso lisusu makambo mususu, au-delà ya Mouze Kabila. Ce sont des traîtres bandeko na ngai. Ce sont des traîtres. Mouze famille à Mouze Kabila, il faut se taire. Il faut bokanga bambanga na bino. Na bino bato osala propagande ya famille wana, bokanga mino ko na bino. Mouze aza marque te ya honneur. Aza marque ya honneur te. Parce que Mouze, il n'était pas illettré, hein? Il était intellectuel. Il savait bien l'affaire de Tutsi. Il savait ça. Mais il avait accepté n'importe quoi. Ayako bengo sala tuba bengana ndeko na ye po ya azwa. Siko suka nango tala place ne bo meme mboka. Bukolo bakinga na movancier, mobutiste na mobutiste te. Nazo faire partie na descendant ya penza ya un vrai mouléliste. Mutunyo sebi ma mouléliste ki bazaki contre Munani Mobutu. Mais ceux qui nazo lobela lo maréchal Mobutu pour tout comme na maturité à comprendre l'histoire. Ba bokosaki biso bato ide pes. Mobutu dictateur, Mobutu boye. Lelo bozongi bokomi ko lakisa biso Félix akomi roi soleil. Bokomi ko adorer. Et Coco Nzinga, en tout cas, merci en tout cas. Vous avez quand même partagé. Partagez en tout cas. Partagez aussi l'image. Comme tu as partagé mon avis, c'est bien aussi. Partagez aussi l'image pour les autres. Il ne faut pas ce qui m'a les sous-soutés pour trahir ça qui a eu ça. Mouze Kabila, il a trahi le peuple. Alinga qui a se rattrapé et pételé dans ma boko. Mais à qui conséquence est là? A-t-il conséquences? Le même désordre au Mouze Kabila a désordre familial. Na katia famille na Christine Waye, la grande dame de Bambole, na pesio mot. Désordre au Mouze Kabila tika na niveau familial, c'est le même désordre au Félix Azotika lelo. Na niveau parti politique, na niveau familial, même na niveau pays. Comment na baba, même na longi, comment na Mouze Kabila na Félix ba komi okokana. C'est comme bauta na moule moko. Donc, bon arrêter ma bêtise, on a quoi au l'exabiso Mobutu et nani Mouze Kabila, ou kende kuluka ba famille na lokola baza marque moko qualité moko kuluka bana Martin Luther King, lokola bana ya nini ya ba Mandela. Non, Mouze Kabila c'est un traître. Il avait trahi. Mais alinga kinde a rattrapé trahison na ye et simbité. Botika ba makambo na bandeko na ngai. Biso toza ba révolutionnaire. Ngana za na état d'âme te ou bien ko koza na complexé pour non. Nga soki na moni mabe na yako lobaki, c'est pas ça. C'est pas ça. Botika ko kosa kabatu. Mouze Kabila beaucoup ngoni de lukana ba mama mikolo ndengwana toza est-ce que biso to a besoin ko mona bana Mouze Kabila. Toza besoin na bango. Famille moko ba tikeli biso dezo tozo ebate nanya za nani nanya za mwana ya nani tozo ebate. Obo tala mwana na ya liboso bo lakisa biso ko mwana ya suka ya Mouze. Soko moni ya liboso lakisa biso ya suka. Oh, boni ba théâtre boy bino ba soit disant ba intellectuel boli ka pena média olingo sala ka campagne pour ba futo mbongo pa Olive Lembo kende lakisa bato. Hein? Tala conséquence ya Mouze. Tala. Ba tuti. Omoni mututi mama ya mukolo. Eloka zo bibisa na se ambe. Tala. Ba fruit ya Mouze. Omoni eloka sana ngona maboko. Omoni eloka sana ngo. Asa kana shinikop. Ba fruit ya Mouze Kabila. Bomoni ba fruit ya Mouze Kabila. Ba tuti oya ye amemela biso na Congo, bango ba osimbi biso manduki. Ba osimbi biso manduki. Bota. Boli msanga tellement awa tozana. Ba yeko simbi biso manduki. Omoni, mama mukolo aye na esprit ya kobotola mabele. Ba botola ka mabele na munduki. Tala mama eloka bibisi na tia mbeko. Tala. Sema nango. Donc, Aza expliquer ne bateke la qui est munduki wana. Image za moi kala mais tous obligés to la sabino. Bon monde.
Donc, nous avons des conséquences. Musée Kabila, nous avons mis la biso batoy. Baya kosimbi la biso minduki. Arrêtez un peu à collecter musée comme héros national. Non, c'est un traître. Oui, il y a se rattraper. Musée ayeba ki ke bateau na bango Mobutu ayebisa ye. Na bateau basaki na place wana. Ba bi Mobutu ayebisa ki bateau ye na bango ndeko langa ba ko boma yo. Mobutu sebe. Aotala likolo. Ya ba musée tango bando tala likolo. Ba yeba ki teke mwaka Mobutu azoyebisa ye ke Mobutu azama kaku ya kala na politique, il savait ce qui s'est passé dans le monde. Mais musée a mis mon qui traite, a mon qui prêtre. Mais le lobo ya koyebi sakabiso makambo musée non. Non. Ce qui bino bozana ba argument mosusu ya koya ko pesa biso par rapport à musée Kabila, ngai naza pe na ko avancer na ba argument na ngaki musée Kabila, il était un traître. Quel que soit comment qui na niveau ce qui a ba lokela ce qui ba américain, ce qui ba nini, mais ngala webisa non. Traitisme na ye fruit ezo continue. Donc ce qui ezaki biloko ya sala ki sila ki katangwana tolinge toloba ki azaki héros asisa ki ba problème ngo alongoli ba Rwandais après akanyi mboka. Musée asisa ki problème ba Rwandais te atikeli biso ba problème ba Rwandais. Ce qui ezaki asilisa ki yango asilisi bango abengani ba wana to bengi héros. To bengi héros ki héros ya musée Kabila eza ya dessin animé. Akoufi en pleine action. Donc, Aza traître. Aza traître. De l'eau famille Tshisekedi. Bato va participer dans le massacre à peuple zaïrois. RDC sondage. Merci en tout cas de vous. Famille Tshisekedi. L'obi mokolobaki Tshisekedi. Eza Tshisekedi oyo batumba ki ya na Bruxelles. Obenga héros. Ne na mona bato yake ko sala e batie monument na atiena kamwa toto libongo basali. C'est un traître Tshisekedi. Traitisme na ye banda kala. Tshisekedi abomi bato ebele. Tshisekedi oya papa pa oyo nano chivube oyo. Oya papa. O batumba ki na Bruxelles là. Na Villevorde. C'est un traître. Aboma Lumumba. A participé à massacre ebele. Tolanda Maréchal Mobutu. Pour biso to bando ya kaka. Gana Mobutu c'était mais le papa en question Maréchal Mobutu. En tout cas il n'a pas sabino te azaki na mabe na ye mais Mobutu akufeli Congo te akufeli Afrique. Ce que on va le contraire moi je m'en fous. Boyoka Tshisekedi obobenga ka héros national. Un héros national a protéger le peuple. A bomber le peuple. Héros national. Goutte ya sang ya patriote na ye esalaka epasi. Mais Bolanda, Mouto Bomenga héros national. Boyoka Maréchal Mobutu. On qui makambo lukuta kuna na palais du peuple. Ngai rassembleur ya peuple luba, ngai protecteur ya peuple luba. Vous allez rassembleur, vous allez protecteur. Ukamata basi bazai na mabumu, ubwaka bango na bloc, bakumi bus. Vous avez le moyen ya kupema ezalité. Yaka na fungula ezalité. Nalata kelamba ya soda, botine na mako, botine na ngai nde tango na bandi kobuka basoda baso bazaki babuki po tango bato babini. Bozoyoka Moi sina libumoke kubwaka ina boloko. Asali oni. Bano ya mike na ba mama na kati ya boloko. Ngai nde na bimisi bango. Histoire ya Zaire yango wana. Motoyo atiaki bato wana nyonso na boloko. Ko bato ya lobi azali protecteur na bango. Bayebisi su na basuda na mayele, babita na nzela ya kuna ya Chilenge. Toti bulldozer wana ezali kosala kolukula kobongisa nzela, ezali kobongisa nzela te. Ebe bakundi bato ebele wana lokala bakana lopoto charni. Bozoyoka Akena na okotala. Na kati pe na kati na jeep. Na kume ba esika ngunduka wana yali. Kala mikwa na bato. Bozoyoka Kwana mitu mipanga. Nisola Tshisekedi. Nene tout ça. Nani asali makambo. Pakala songolo. Pakala songolo yango nani? Oya singingai alobite. Allez, j'ordonne son arrestation immédiate. Baya kokangangai. Moto alobi boenani, moto ya Bozoyoka héros national. Pour saler les monument, pour saler les mausolées côté 16 millions de dollars. Boyoki ninga boma peuple naï. Kasaye. Mobutu aza ko expliquer yango, moi na répéter yango ça.
Mutu aboma Lumumba. Boyoki ndenge aboma peuple na propre na Kasai. Kanga basa bazemi na ba prison aboma tangwa na ministre Tshisekedi aza ministre ya justice. Bozoyoka. Boya ko présentaka biso ke docteur en droit faculté wana na 1950 combien les alakate. Biso to yana pona ko pesa ka bino vraie histoire. To ko falsifier le côté. Tshisekedi c'est un traître. Moïse Kabila un traître. Même si Kalingaki ko se rattraper, Moïse Kabila na vrai sens ya mot, c'est un traître. A trahi sa peuple wana, teka peuple wana ti lelo, soki ezaki asala ki ndenge wana, asisa problème wana lelo tolinge to betere maboko. Mais Moïse Kabila asisa problème wana te, a tikeli biso problème, il a échoué. Soki a réussi sa kango to benga héros national. Il a échoué. Na traitisme na ye, a kanisa ko se rattraper. Il faut zaka commander iso pour ça la analyse aboy. Donc, pour Nangaï, Moïse Kabila, c'est un traître. Aussi, si on a bandé qu'on a zo kota siko na makambo oyo, to yebisa kabino chaque fois, ba église eza ko faire partie na ba ministère oya mboka wana. Ba tumuso kanisa to kosaka. Église elia ka mbongo o wanganaka. Makambo oyo ko kamwa ke basali ya Nzambe ba ko mo bomana ko mo tiela ba poison. Toute la première fois ko mona ke royaume moko ezo se déchirer, ezo se diviser, après bazo benga mokozi rango maître. Non, to yebisa bino ce sont des satanistes. Là où il y a des enfants de Dieu, bien des fils de Dieu, ils s'empoisonnent pas. Mais oyo komi na église quand on s'empoisonner, Dieu n'est pas là. Il n'y a pas l'esprit de Dieu dans ça. Suivez un peu makambo yo. Bino moko boyebi sanga soki makambo yo eza ya solo baza bana ya Nzambe. C'est image yango tellement za mwa mulai. Mais na ko kozo ata ma place moko boye oyo ko zambe oyo ko boucler makambo na pour bo comprendre le solo ngo. Bozela bandi ko la ngai. Boyoka masolo ha. Voilà, shalom, bien-aimé. Wana bandi ko la. Seigneur, un grand. Yoka. L'église du réveil aujourd'hui. Boyoka bien. Yoka nano parce qu'il faut boyoka non na présentation mutuni bayambi. Bolanda la présentation après na collection avec Ndeko yo bolanda we bozoyoka bolanda ndeko bien la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo moko ya motema na frère mazo boka mama banga na comme d'habitude comme tout congolais qui se respecte quoi. Voilà les bangs en Christ. Voilà les bangs en Christ. Bolanda siko présentation à Moutouane. Bolanda présentation. Oui. Luka information bien aimé bouta comme on a dit prophète Denis Lessé alors là qui ont depuis lobby bon moni pe ba vidéo to tourner bien aimé dans le Seigneur concernant empoisonnement na bien aimé dans le Seigneur le prophète Dodo Kamba a été empoisonné bien aimé bana nyango ba télé poison qu'est-ce qui se passe bien aimé dans le Seigneur tozali na bolanda wana ko l'exaltation mais bolanda nan présentation à Moutouane. En tout cas il faut tout sur na baye bien aimé tozana moko ya mwana na ye bolanda bien. Ok, naye baki ye na église ya prophète Dodo Kamba, babana pour travailler pour na bien aimé, toza na ye le loto mera kuza information. Bolanda bien. Ya Dodo Kamba na famille ya Dodo Kamba to ye ba au juste eza ya solo te parce que ye moko bien aimé dans le Seigneur to moni était tozo mera vraiment kuza vraie information. Voilà vraie information pas proche na ye bolanda ngo bien. Cédric Nongo fils spirituel ako pusana. Dans la mona na ekabili aye ono ya Dodo Kamba. Shalom frère Alvin. Liloba na bande bazolanda yo. Na pesi mbote na bandeko nyonso bakolanda biso de partout à travers cette grande chaîne La Voix Céleste. Na mokolo ya lelo ba matondi na bino et puis ba bonne année à tous les fidèles téléspectateurs et internautes de La Voix Céleste. OK, papa Cédric, toyoki sango to moni belili. Bolanda. Yo zali mwana ya prophète Dodo Kamba. Aux aïkis na église, aux à l'église, au travail, écoute na ba. Église va s'empoisonner. Aux
vous êtes proche pour Dodo Kamba. Est-ce que Sango Toyo qui a empoisonnement que Dodo Kamba est empoisonné et ça y a solo tout est dans la primaire tout est dans le lokuta. Frère Alvin, vraiment il y a pas si namawa. Tu fandi tu veux apprendre que non. Notre père spirituel, l'évêque général de Dodo Kamba, a été empoisonné. Donc, tu as mis Sangwana, la tristesse, makasi. On a vu même des doutes. On m'a appelé très tard la nuit. Il y a 5 jours passés. Après, on s'est levé très tôt matin pour me rendre sur place. Qu'est-ce qui se passe? Et on me confirme qu'il est vraiment, il a bien été. Il était en train de vomir les sangs. Et tu es marambo de bandara. Et puis donc, tout le monde a un sous quand même. Au moins, une décolle, tellement, ils ont interviewé Moulaye. Ils ont confirmé que Dodo Kamba a empoisonné. Ce que ceux qui ont dit continuité, tellement ils ont mission à Bangote. Beaucoup de monde que l'église est dans la politique au Congo. Dès qu'on a tendé à expliquer pour nous tellement à expliquer on a yoka qui oya kota besoin image Joana au côté na site ya frère Wan. Dès qu'on a ça koloba ke ba to empoisonné yé. Et là ba père nae o batia qui place Wana. Père nae Kankenza Mutombo. Ba empoisonné yé. Na explication à ça ko expliquer. Église empoisonné moninga nae. Pour nani ba empoisonné yé pour bazo contrôler les sautés. Et surtout, ceux qui n'ont pas place en gros vraiment. Parce que Dodo Kamba a hérité kaka ni Mikando Bambatikaki. Même Mikando qui avait qui fondateur, il y a l'église des réveils. Planning Boyoka pour la élection. Les seuls dans ma mission sur ces mots qui avec nous qu'on a les cas qui bossent à TV et ça on a comme oh il y a mon comme qui Dodo Kamba. Dodo Kamba comme qui il y a mon staff, il y a mon côté, na staff mususu. Boyoka tama mte place wana. Ba vi basali tana bango. Bobeti na Albert Kakenza, Bobeti na Albert Kakenza 15 ans de 2003 à 2018. 15 ans, il y a présidence église de Bolanda. Et qu'on quitte. Bopesi Sonika Futa azulaka une année, papa ba azulaka une année. Ba beke elora likolo Sonika Futa par terre. Ba imilete na ba télévision nyonso. Par terre. Et aujourd'hui, vous faites la même chose dans Dodo Kamba. Nelly Bossa, même chose n'avait Godé. C'est comme ça. Donc, problème, c'est qu'on a pas de place en côté. Ils ont pas de élection. Na ngena zo andeko place à l'objet makamba ba élection na zo yango te temeza mulai. A lobi boy et loko siko ba komi oyelela awa eza premier ba élection. Pona période ya ba élection eza na mbongo ebele bimaka pona église. Parce que pour le moment, selon hier, l'église où ya bango ya sommet est comme reconnu na katia gouvernement Congo et tango ba élection et linga isalema mbongo ebimaka ebele oyo pona kopesa église et comme ba yebike mbongo ezo bimaka la mingi te pona ba élection et kokwena na maboko ya Dodo Kamba yango ba Mutombo ba Kankenza na ebitiso na basoni ba sangani ba bimisi susu nini na ebite soki ba obenga soki organisation mosusu en dehors na oyo ko sala lokola ekomi ko dukolo to Dodo soki Kamba soki nini soki mbongo kokwena na maboko na bango mbongo wana ngam tu na te mutonde mutasa ko expliquer aobi eloko oyo bomisi Dodo Kamba pour le moment eza mbongo ba élection ba bike na période ba élection mbongo ma ebele ekokwena na kati ya maboko ya Dodo Kamba yango bomoni ke ba empoisonné ye tango toyebisa bino ke église oyo bino boza ko kende kuna bande ko na ngai nzambe aza kuna ti aribo senso Osenzo ari na pesi mbote ndeko na ngai. Nzambe aza kuna te. Tala likolo ya mbongo. Je pense que Dodo Kamba quand na utiko yibisa bino ke liwa ya traître tout nini soro ya traître tout ezaka liwa. Quand ndenge Mzee Kabila akufa ezaka liwa. Kaka ndenge Tshisekedi akufa traître liwa. O Dodo Kamba za ko vivre lelo eza soro ya ba traître tout ba viva rango ba traître tout ba viva rango donc
andimaki ko trahir mabele bake ko fabriquer soki nani oyo mutaseni ya matama bwaki wana ba fabriquer ye ba imposer batu akanisa ki ye Dodo Kamba komi pape po ba pia ki confiance ya ko trahir mabele ke yo koloba wana nde yango koleka lelo sikoyo ye wana komi empoisonné na oki soki pancréas soki nini pasuki soki ba rognon soki ba rat ba nini papa soki ba tuninga prière na ngai na yebike ba prière na biso epa na bino ezaka mabe omo mine même la Bible ezali na ba prophète mosusu lokola ba Michée ba prophète lokola ba Michée nyonso bandole soki aleki kaka même nani comment on appelle ça roi koninga yo kaete ezali lokola ba biso makambo to yaka na ngweza ka contraire na oyo bino bokanisa soki ba tuninga prière na ngana pour actuellement ni na fandi bo olobi ni pona Dodo Kamba na wisa nzambe akufata kasi ko akende naye parce que mboka wana ezo kufa eza ko ba likolo ba traître lokola ba Dodo Kamba wana olati na toje ya munene na zambala ya munene bokomi na différence entre bino na catholique ezate boye ko sala escroquerie moko boye ko imposer batu mutaseni wana zani mutu akimbangiste te atika okene meme na église akimbangiste mabangisi babinisi comme kimbangiste. Est-ce que liwa Dodo Kamba iko toucher biso eza lokola boye biso ngai Kagame soka kofi lelo liwa na yengo kani na loba ya chala mwana ba Dodo Kamba la même chose to yebisa bino ke église bande ko ngai o bino bozo kende ko tonda baza na kati ya ministère ya ko endormir bino pona occupation efanda bozo yoka ke babomani parce que mbongo moko ekobima baza na kati ya système bana kati ya système bango pe azwaka part na bango pour endormir le peuple zairwa botika kokende et pas ba pasteur wana l'évangile est changé dans côté. L'évangile reste l'évangile, mais l'évangile doit être appliqué comme il faut. Mais oyo ya mboka na bino est comme trafiqué. Et comme trafiqué. Oh, on ne touche pas au dédié, on va vous toucher. On va vous toucher. Ceux qui boza ba ouais dédié et comme on n'en est pas donc on va vous toucher. Parce que bolandana non aventurer mosusu otozo bisa bino ke église bazo sakana bino na komba nzambe boute koyoka il faut ko du ciel aute ko beta bino bor moko awa alobi ke ye penza donc alingi Abraham na soki branamiste soki branam kolekana na nzambe il faut ko du ciel donc alingi branam kolekana Yesu boyoka ki yango pour vous dire que bozan kati ya idolâtrie bande ko ngai bozela nazana bor moko ana la kisabino pona ko ibisa kino bande ko ngai yango tozo continuer na ko senge pa na bino bande ko bo prometaki biso s'il vous plaît bo mekana nzambe na biso oza la maladie oza na problème oza olingo sala ngo par bonne volonté ndeko na ngai tindela biso mbongo bande ko tindela biso tokendo pesa babola sala la déclaration na mbongo ko pesa izo kende pa babola soko za na problème pesa yango avec motema kufungwa pesa oyo za bien pona weke oyo na pesa yango avec douleur mais yekende ko latsa babola ndiko nanga okomona sore ya eloko wana soki za maladie soki za nini soki za na ba problème biso tokende ko pesa babola après bokomona babola wana nde bakosambela pona bino po tango to bando pesa bango to ko pesa micro boloba olobini ni pona bato batindeli bino eloko ezana eloko ezaka na prière makasi lokola ya pauvreté ya veuveté ya orphelinité eza makasi mais bato bango bazo senga bino makambo oyo eza même biblique te tolanda boye bisangai boko bisangai bino batoni bande ko botindela ngambongo s'il vous plaît je m'excuse numéro nanga eza 0032 466 33 33 52 0032 4 6 6 3 3 3 3 5 2 tindela biso ndeko na ngai to pesa babola je pense que okomona ke nzambe a ko agir ndeko na ngai les jours batona ba ko simba biloko wana na maboko prière na bango ko leka même ya ba pasteur botala église obino okende ko pesa bino moko boko yibisa ngai soki ya solo
Makamono lo baiza lokuta à partir de maté ya moto bolingi oyoka boyoka. Spirituelle. Pour les disciples, oui, c'est bon. tu vas avoir ceci. Voilà photo na ye, hein. Plusieurs personnes. Pour la protection na yo. J'avais une photo du pasteur. Bolanda est bien, hein. J'avais un t-shirt de Siloé. J'avais c'est pas affiche de Siloé. Badge de Siloé. Siloé de ce qui église na ce qui orchestre na boyo. J'ai été épargné. Nzambe a épargné le courant affiche. Pas au nom de Jésus. Cette fois-ci, ça sera pas seulement une affiche. Baloy ko sala affiche était, hein. Ça sera tout un programme. Azola c'est longinaye. Pendant l'année. Donc tango zotambola zana ilonginaye ya Moïse Mbiye. Nous allons publier après les calendriers de table. On appelle ça comme ça, c'est ça? Bozoyo kabande olangai. Mais pour l'instant, c'est ce que nous avons. Et lo kwana ndi bazana ngo photo na ilonginaye. Pona boyo pona alliance. Tu montres au diable. Pona ko lakisa na diable. Tu montres à tes amis. Ah, bande ko boyoki, hein. La kisaka ilongi ya Moïse Mbiye. Na baninga na otu. Na ba ke yango ezosala succès na yo. Ilongi ya Moïse Mbiye. Pona kata ke boyoka ngoma moke. Do azoteya place nyoso koleka. O la kisabato elongi na ngai ke eza succès na yo. Bande ko botini la ngambongo ko s'il vous plaît. Bon mekano nzambe oya ngai pardon. Ponga na yebi depuis na masaba makambo na ngai en tout cas nzambe en tout cas na ishwaka rarement. Bo pesa nano o bosa na ngonde ko na ngai. Soko za na ebele pesa mekana no nzambe oya ngai s'il vous plaît. Bo yoka bato bo pesa ka mbongo mbongo. Déjà na lokisa na zo ngisa bino. Aza ko senge pa na bino oza na photo na ye. Po photo na ye wana nde ko bandola kisa succès na yo. Ezali so na kombo ya Yesu te. E komi na kombo ya gege oyo Moïse Mbiye. Tolanda po bolo bakinga mtu na commenter na ne. Jana zongi sa ngoma muke, hein. Na bolanda kaka moyo so mtezaki. On dit que tu es devenu franc-maçon. Jana bandango bolanda isko bien sanke na commenter. De toute façon ba bango na lingala, bolanda na bokebi nyonso. Yolo ba kucheri le commando bolanda. Spirituel. Pour les disciples ya molimo, tu vas avoir ceci. Pour la couverture. Plusieurs personnes témoignent ici. J'avais une photo du pasteur. J'avais un t-shirt de Siloé. J'avais c'est pas affiche de Siloé. Badge de Siloé. Et lorsque un mal est arrivé dans la maison, à cause de cette affiche, Pas au nom de Jésus, hein. Enfin, cette fois-ci, ça ne sera pas seulement une affiche. Ça sera tout un programme Bozoyoka qui t'accompagne pendant l'année. C'est ce qu'il ne faut pas manquer. omoni. Nous Elongi ya allons Moïse publier Moïse Mbiye bozanga ngote. les calendriers de table. On appelle ça comme ça, c'est ça? Bon, na longola nani. Bozo mona. Maman Nadia Maïf, merci mingi en tout cas. En tout cas, maman Nadia Maïf, lobby ndena okende parce que na osala na butu. Même en soki na katia na ke osala aussi ça na 8h. Donc 8h au commune na ba 9h au lali au lamuki boy cassé mais na obanda congé lundi. Lundi ndena osala tuna ba onyo so ba pesinga ba mbongo na kendo benda. Donc merci mingi maman Nadia Maïf. Apesa ki mbongo na yatika quelque part yango azotuna na kitoki nazwi yango note lundi ndena osala libre maman na ngai. Bandi ko tozongeli na matea ya mutuna bino gege Moïse Mbiye. Ye wana za koyebisa bino na kombo na ye, na elongi na ye. Soki ozwi yango tie na ndako na yo, malheur moko ekokomela yo te. Ezali so au nom de Jésus te. Bane bolingi to yebisa bino ndenge. Ye wana za lobi. Soki oza na t-shirt na ye na ndako na yo, elongi na ye, problème to nyonso ekoya ekokuzwa yo te. E soki osombi yango so tambulango succès to kozana nango
et kozala pona elongi na ye bando la kisaki succès na ngai yango eza pona moto nga mutu na lobite boyoki ye bande ko na ngai batu ya boye bande ko na ngai bozo bimisa penda mbongo oya mutoki na yo ndeko na ngai l'argent peut être détourné contre toi. Ça devient une malédiction pour toi parce que tu n'as pas bien sémé. Et ça, le cola, ceux qui va au maï dans les autres. Ceux qui maï bâti en mabe, oh, il fallait pire au vie et au bon maillot. Peut-être il y a une vitesse, il y a maï koti kemba mbangu, peut-être yo za mbagocho maï mungu ate bâti à mungu, bani. Donc, ceux qui mbongo na yo moko, au semé na bisika mabe, comment on appelle chesseré, c'est bétio mabe. Chesseré, c'est quoi bête parce que au semé place mabe. Ok, qu'on ravitaille, mais ça la diable. Et Dieu sera contre toi. C'est pourquoi la Bible nous recommande qu'il faut avoir l'esprit de discernement quand tu fais quelque chose. Le genre de gens que vous appelez pasteur, il faut oser na t-shirt, oser na ilongi nanga epa na yo. Succès na yo ou bandola kisabatuke eza ilongi oyo. Bandiko, na verset nini. Na verset nini. Mais au commun, c'est comme ces gens-là, ils ont entré dans voûter déjà pendant la nuit. Tango ba tubazo koma ba aveugle. Oh nyon so baza koyebi sabango. Maman Béatrice Loko. Merci en tout cas maman Béatrice Loko. Nzambe apambola maman Béatrice Loko. C'est comme ça qu'on voûtait batou. Comment muto akolongola le nom de Jésus-Christ a lobby comme elonginaye. Peut-être bandeko. Boli misanga pete olobaki ozozongela ngo tete ngala ningande peuple nanga yo kango bien po boko kanisake na kambo biso tolobaka toza compte non biso tozandi na esprit supérieur ya ko comprendre la vitesse ya makambo par rapport à nos frères. Même Lumumba alobaki na bandeko na ye alobi ye azaki na avance ya ko comprendre makambo koleka bandeko na ye mais esalaki orgueil te po amimona ki aza supérieur par rapport à bandeko na ye. Non. Et bandende ko sala mawa komona ke bande ko nanga bazo koma na niveau nanga ite Lumumba et bande ko déranger ye azaki na avance yango soko tamboli libanda awa okomona ke mingi za bakomba Lumumba nde tanga maka batie ba monument ba école ba université bani batanga komba Lumumba parce azaki na avance azo lobela ba makamba ba Union africaine tango wana. Et ça, le coup, la vidéo que tu as dit, bande ko bato ba dangereux. Pour tous en avance, il y a qu'on comprendre. Nous ne sommes pas des athées. Non. Na ko linga bo zonga bo landa gege bien. Boli msanga na bo sene ko kata réseau ya ndako. Yango ndezo kota so ekoti etie perturber mpene. Bolanda gege bien mandeko na ngai. Comment baza koya ko détourner ko déformer évangile. Yango monike ba koti na kati ya politique likolo ya escroquerie ba komi o koti sabino na politique o bango ba komi sabino bolandi après lobi kono conséquences za misala ezate parce que baza ko koti sabino na ba aventure o yesali ke politique e koti na kati ya église escroquerie koti bandeko en tout cas na bosenga boli misanga na o bandela ngo bolanda e bien bolanda na bokebi joyo. Bolanda. Pour l'instant, c'est ce que nous avons. Pour l'alliance. Alliance c'est comme hier. Que tu montres au diable. Yoka. Ola qui sa diable longa ya Moïse mbi. À tes amis. À tout le monde. Yoka. Ce qui fait ton succès. Boyoka. Dans un pays. Oye ça la succès na komba Moïse mbi. On dit que tu es devenu franc-maçon. Boyoki, hein? Au sombre eloko na ye pour montrer au diable grâce à son nom ya elongi na wana. Pona ko lakisa bato na succès na yo ke ozolakisa grâce à moto bandeko. Bandeko na ngai. Bandeko na ngai. Botika kopia biso musala ya kozongela ka chaque jour. Bo meka ko élever un peu compréhension na bino bo comprendre que le pays est en danger. À cause de ces gens ici. Boli misangai, pour na ngende na yo kisa Moïse mbie ngobimba, nazo ki servions ko abandane bandeti na suka,
surtout beau comprendre, beau yokana bandeko, beau limbisanga parce qu'il faut beau parce que touchenga makasi comme on a que baza ko lakisa bino clairement, ce n'est plus le nom de Jésus-Christ. Ce n'est plus le nom de Jésus-Christ pour les chrétiens. Ce n'est plus le nom de Jésus-Christ, c'est comme le nom ya Moïse Mbi Gege. Ayembela bino ono de Gege boyoka kite. Aye lisusu na makambo mususu ya elongi na moko. Mino atoyoka français bolanda. Suivez bien ces messieurs. Okomona bato afandi lokola ba mouton. Andi bolanga. Ba mouton vraiment baza koyoka ina aventurer comme ça un pédophile hein bozo yoka muto aboy bo pesi pe temps. Bandi kolanga. Bolanda. Spirituelle, tu dois avoir ce pour la protection, il faut en aller. pour la couverture. Pour la Plusieurs protection. personnes témoignent d'ici. J'avais une photo du pasteur. J'avais un t-shirt de Bozo landaye, hein? J'avais c'est pas affiche de Siloé. Badge de Siloé. Et lorsque un mal est arrivé dans ma maison, à cause de cette affiche, j'ai été épargné. Oyoki, hein? Enfin, cette fois-ci, ça ne sera pas seulement une affiche. Oyoki, hein? Ça sera tout un programme qui t'accompagne pendant l'année. Bon landaye, hein? C'est ce qu'il ne faut pas manquer. Nous allons publier après les calendriers de table. On appelle ça comme ça, c'est ça? Les calendriers de table. Mais pour l'instant, c'est ce que nous avons. Bozo, hein? L'alliance. Pour que tu montres au diable. Montrer au diable, boyoka. Que tu montres à tes amis. Boyoka. À tout le monde. Ce qui fait ton succès. Succès na yo yango wana. Elongi ya Moïse. Tu achètes une moto. Bandeko. Maman Madeleine Bolumbu, merci. Ça fait mal. Baza ko déformer évangile bozo mona. Baza ko déformer yango. Pour ton succès, il faut montrer aux gens elongi ya Moïse Mbi. Allez montrer au diable bandiko langa elongi ya Moïse Mbi o eza lokola comment on bengani mini portrait à Félix. Et ko bengana démon, même démon o ya uti ko ekola ki démon lelo aza apprenti azo ekola po comme démon ako kima muto. Même démon o ya za lelo baza ko yebise ndenge ki démon za po comme démon lobby. Est-ce ko kima elongi ya muto yo vraiment? Oyo baza ko senga bino ke zwa photo wana obanda ko lakisaka bato bandi ko nanga bolingi to yebisa bino ndenge nini. S'il vous plaît, bon mekana nzambe o ya biso, s'il te plaît. S'il vous plaît. Bon biko ko mbe ba bonne manière, s'il vous plaît. Bandeko. Tozo senga pa na bino. Soko pesa ka dim, opesa ka mbongo. Nazo senga mekana no makambo nazo yebisa yo. Pesa biso to tindila ba pauvre. Bato azo cotiser, oui, c'est vrai. Bato azo ça. Merci mingi na bande koto ya États-Unis. Il y a Canada, il y a France, il y a Angleterre, il y a Belgique, il y a Hollande, il y a Italie, il y a Suisse. Mungo banani na zunana. Italie pese na zwa ki oui. Finlande, mutumoga na Finlande atini yemoga ko se reconnaître makambono loba. Norvège, Danemark mutumoga tindaki. Norvège ti lelo 0. Suède. Na mweki na se tromper. Bande onangai bozana amour. Bon mekano nzambe ya biso. Eloko biso tokote ya bino, tokopesa bino ezali le nom ya ba pauvre wana ki bo pesa bango total nano soki ba problème bozana ngo soki koza résolite. S'il vous plaît. Bo tika ko pesa bato ya lolenge ya boy. Yango zo mona ke ba problème na ba malédiction zo bakisa makaka. Ozo kama lobi neni ningai ba problème ça non de konanga ozo semer place mabe parce que semer ezo faire partie na bénédiction ce que koyi o sopi o tie place à malamu yeba ke nzambe amona mais ce que ozo kende ko tia ba aventurer ya boy bande konanga yeba ke en tout cas suite na yo
yo na ba problème en tout cas bokozala ka ba camarade bozela bomona parce que ngana linga ko ya mingi na ba preuve bomona koma idolâtrie komi na ba guru ba komi na mboka wana oya bino wana ba guru wa batu nyonso bomona ke oyo aza guru vraiment a créa batu na epo ba memela ka mbongo botala bande ko botika makambo bo pesa biso mbongo ndeko langa oza wana oza na mbongo ozana mbongo to sengi na biso ebele te soko ozana ngo ebele opesi penda na mutema moko soko ozana moke benga biso ndeko na ngai pesa biso mbongo wana to sombela ba pauvre ba mama maputa to sombela ba prisonnier ba matela to zana programme mosusu mbongo soko eza ebele to ko sombela bana ba kaye oza pe na mwana na oninga zana peut-être azo bénéficier na éducation à poto mais to sombela bana na ba kaye bandi ko ngai boye de biso na mbongo bozo pesa to kosomba maputa to kosomba ba matela to kosomba ba savon to kosomba ba kaye bokomona ngo tout comment to kende okaba na bisika obo satandaka te biso to na bato na soutenir na ONG ba eza ba ONG ko kende na Kinshasa o monike ba spesi mbongo aye kosombela bana ba konkala ba fantasy o nazana ONG wana eza ba aventure oyo ndenge na soso na bandeko oyo ya ONG ba kokende kokaba ba zamba omoni mama zo ya na biloko amemi biloko na mituba ya mibale misatu bokutani na bango na nzela botelemisi ye mama biloko no batindeli yo epa bana poto na mutu anga so ngana mwana poto te bana no ya poto batindeli yo biloko nte ngana za mwana poto te yo zwaka bana no ya poto batindeli yo tozolinga mbongo so ekote ebele bato ya bazamba wana o baza ba musu atambola likolo polele na seka kiliputa boyiba mama na biso ne bazalaka amona pesa zui liputa de ta part po message ko zara ke bana na bino apoto po na mutu ngo bazo pesa ko sutuka kaka ngana na mwana na poto tete mwana na ya poto atindeli yo muko kanisa na mutu azo kende bilanga oti bilanga ba memele liputa sucre parce que les biloko ko neza penza rechercher bilanga savon liputa sucre mungwa alimeti monika koli moko boy bana na poto batindeli bandeko bino bokanisa nani na mama na obake oyo eza ba ange batindeli ngai ngana na mwana na poto te neni nazwi liputa nazwi savon nazwi sucre nazwi neni alimeti biloko nazwi bisa bino na ba mboka kuna eza lix na nenga blagite kuna na mboka na ba mboka kuna balambaka mbisi bonebo mungu ate comme mbisi na biso peza na saveur nango mais kuna soki muto za tana 1 kilo na ya siki ya mungwa ndeko na ngai mais oza mokonziti siko amona kaka ke auti bilanga batu moko babe ko kutana na ike to ko talo bana na ya poto ndeko na ngai eza no surprise bana ngana bana poto te oui bana na ya poto batindelio et ko poser la question directement muto na nzambe na nga merci ngana bato na izaka nzambe muto apesi ngai nzambe zwa lokumu na muto ate mama prière wana ko kendi direct peut-être parmi ba pauvre wana eloko akozo ezande biloko to sombaki na mbongo na yo et kozala ba ezana ba oyo to okaba na bisika mususu mais ezana ba oyo mususu ba okaba penza na banzela ba zamba ndenge za kozo kende okuti village moko ba ntabaka ba soso ba nini muto azate bokomi kuna bokomi otala bato bokomona mama moko azo tuta pondu ke otala ye ba aide mingi bopesa ekoma kuna te mais biso tolingi to sala tout to komisa ba aide pour prochainement mutonyo so apesi te de on va ko sala opasi ko bakina pourquoi na kangaki mboyo fe na pesa ebele et na ibisi yoke okozala reproché par le Saint-Esprit que pourquoi na pesa kité pour biso to ko lakisa yoke mbongo ya ba o ba pesaki na o ya pesaki nyonso ebele moke nyonso eza ndenge moko bato ba ko simba biloko wana bino moko bokomona réaction na bango je pense ce que o pesaki yo moko sepela bi nzambe na nga pete ni poto na soma eza mbongo nga na pesaki mutu afandi kaka boyebi azokende na nzela nzamba nde batambolaka ba mama na biso wana batemisi bango kaka boyeke bana no batindeli biloko mama atayo ndenge oza wana oza na ba problème moninga mutu ayemeli mbongo ke bana no batindeli mbongo nana na bana te oui oza na bana na poto ngai na bot oza na bana na poto batindeli liputa oyo na savon na sucre na bandeko na ngai
oyebi esengo ya muto s'attendait na quelque chose de olangai. Maman Christine Ouahi, merci en tout cas. Nazo pesa bino évangile ya bénédiction de Dieu. Na obibo pesa ngai te na liamo. Nazo pesa bino pour que vous soyez bénis bande ko ngai. Biso toye peut-être na évangile mosusu ya kolakisa au moins bo pesa mutu. Bo pesa biso tokende opesa ba bola après boko mona yango na ba vidéo biloko bino boko tinda muto nyonso akozwa boko mona réaction na ngonde kona même yo moko place soko pesa kité. Je pense que kozala malheureux jour wana ke faki na pesa. Okozala malheureux place ozali wana culpabilité que il faki na pesa. Pourquoi na pesa kité? Po boko mona biloko bato o ba pesi place ezo kende eza bato ya Kinshasa to kende nani. Non non, Kinshasa ba pauvre bazali oui. Mais ONG o eponi système nango ko kende na zamba na ba moto bokute na mutu boy baza soki mibale misatu bo telemi. Boké wapi OK. Batindi biso epa bana na bino apoto. Ete biso to bana apoto. Batindi biso bozela bafungoli na sima moto koli na bino yango yo. Bizalo ko la poste. De olanga what is a miracle même muto na olbaki o izaka nzambe kaka. Batu moko ba utu pesa ngama puto na savon na sucre na mungu. Ba biki ba na bana nanga batindeli ngai. Muto wana likolo ba liboso olba o izaka nzambe. Le nom de Jésus est comme ça. Et loko ali boso otia o izaka nzambe ngala za bana te na moni ka bato wa bana nanga batindeli ngala mona te. Le combat Jésus-Christ ya nzambe ko komisa po akoloba yango ke o nzambe vraiment nzambe muto apesi ngai ndeko ngai évangile ko leka na so ibisa ezate ya ko aider ba pauvre ba orphelin na ba veuve ndeko na koza pe na compte na ozangi moi 5000 10000 te ndeko ngai na 5000 so bimisi ata biso ata 200 euros. Okokata na pete. Na compte na yo soko za na 10000. Obimisi biso ata 250. Okokata na te. Merci mingi na batutu o ba pesi. Merci mingi na bandeko to bazo pesa. Je suis fier de vous en tout cas. Ce qui est vrai, batu bazo pesa. Mais tozo zela, tozo kende na ba délai na biso totia ki pona kozwa mbongo tu. Tango pe to kendo pesa, boko mona ngo ke non, il y a un Dieu quelque part oyo atinda ki o pesa poto pesa babola wana. Yo moto pesi na noté to condamné o te parfois za na ngote. Nzambe asunga ozwa o pesa biso. Mais soki oza na ngo oza ta na 500 na compte na yo po bimisa biso ata $50 okangi boye na kola kilo mabete. Mais Nzambe ayebi ki makambo na lobi oyoki yango. Et fait ka oyoki yango, tu es condamné directement. Soko sali yango te. Et fait ka oyoki malobonga na lobi. Na ko condamné te. Mais et fait ka oyoki ke toza besoin mbongo pesa borfelin. Oza na 500, oza na 1000 na compte na 10000 à 20000. Ozangi ko bimisa biso ata $50 ata $20 otinde la biso. Okangi yango ndeko na ngai. Et fait ka oyoki tu es condamné directement parce que tu as le pouvoir de le faire parce que tu as ça dans ton compte. Oza na mbongo na compte na yo. Biso toi, pasteur, mon frère, mon soeur, je vois dans ton compte, tu as 10 000 euros. Si tu peux donner à Dieu 6 000 euros, ok, obémisi. Quelle escroquerie. Mais na zo yebisa na yebi ba compte na bino te, mais conscience na bino na makambo na lobi. Soko za na mbongo te na compte na yo, ou bien les 30 okozwa te, mais soko okozwa quelque chose na ba pambola yo, okanisa, ba bola, ba veuve et les orphelins. Mais ce qui ozui yango oboyi na yo to la kilabino mabete po isa pouvoir na bisote nzambe akopambola yo mais ekosala opasi les jours komona ke baninga batinda ki ekomi. Je pense que okoza parmi ba malheureux jours wana qu'il fallait que na sala yango po bozana ba mbongo na ba compte bozana ba mbongo eza ya mingi te ke bo ba million mais okozanga mako na compte na okozanga benda biso 150 te 100 euros te 200 te okobenda 50 euros, vous en gâtez, même 20 euros. Et vous avez un thème. Comme vous avez déjà makambo na lobby, donc culpabilité et que vous voyez les jours où vous avez makambo na lobby, on a sala qui m'a belle fait na benda rambongo. Na gola kilo m'a bête nzamba pambola yo. Oya on soit pesi, je suis fier de vous. Et tant qu'on a zozo rambongo avec conscience il faut
biloko mbongo bandeko bapesi il faut comme pas bato nango nzambe na ngai ekosala nga fier botinda nga na 0 ya na numéro ya 0032 4 6 6 3 3 3 encore 3 5 2 soki olingi peut-être obenga ngai te po mosuku omona li ozana on attente ozana ba contact te olingi nini osengi nga na numéro ya compte ya ewe kokenda compte ya ONG directement na kopesa yo otie ou bien soki olingi otindela nga mbala moko na ria ou bien manigram ezali okei okomi